tika mwana yo mokili kotatula makambo yo kosalela ngai yo. www.étoilediciel.tv, la chaîne des révélations et des délivrances. Voilà le sambo nanga ezaite nzamba pambola bino surtout ba fidèle ya radio télé étoile du ciel nzamba mona bino pambola bino à cause ya fidélité na nungo za kanango connecté tango soko na kolandaka ba ya kitoko na nzela ya espace témoignage olandaka bino mwana bino ya bilaka la fille de la promesse maman Élisée Bachika nzamba pambola bino. Alors le espace témoignage to mekaka mwa mke kotanga bolingo na nzambe to pe bolamu na nzambe na kwa aza kosala na vie na biso pe na vie to pe na bomo na biso. Alors lelo to komeka mwa mke kotanga ensemble na papa Gindo Mbele azaka mingi na Luanda mais lelo to sala biso en direct de Kinshasa la RDC Moïse Mboka na biso de to komeka mwa mke kosala une émission na si témoignage. Alors ya koloba mingi ezate na zoti kaka malobi pa ya papa Gi apesa bino mbote pe to kota maso na biso papa Gi boni. Maman. Vraiment, je connais belé, papa qui te montre que sous-souté, n'a pas que vous allez quitter ce courrier. Boni santé, boni ma camion surtout. Santé, c'est mon madame, marqué, et déjà que mon premier, nous avons une songi, pour reprendre la santé qui toko. Les restes, nous avons bien autant pour sa biso. Voilà, les restes, nous avons bien autant pour sa biso. Alors, Miko Yangoyo, Bandeko Bazolanda, biso, Bangi. Batanga na yo ensemble bolamu na nzambe na espace témoignage na ebité ni yo ningi o témoigner pour na monnaie na nzambe ko ya sali malobeza ka ipana. OK, merci maman. Merci témoignage na nzambe ezalaka nango ya kolokota lokota te. Mutu nyonso oyo abengami na mosala ya nzambe ana témoignage parce que po okotalela na nzambe toutaka na vie mosusu. Na vie wana otobenga na vie ya mokili. Pour ça que comme la vie chrétienne donc il y a de musala sala makawana ko la vie musuki na vie musala ya témoignage na vie ya moto mais au pesa moto ezali te so pe nzamba sala ya minene il faut to ba pe ko témoigner pour to pesa ba o bazali banda o biba o ko ba ko témoigner ba ba pe ko la saga monene ya nzambe na moi tranche o na moi minute muke to lo so la muke servi na ngamo ko lengeni ni saliete le la koma pe liboso la bino pour te ba ko ba c'est ma kama ya nzambe. Ya solo tobota ba famille tokola ba famille na bekol ba place na ndenge na ndenge ngai na bota na famille moko ba papa mama bana ko sambela benzate mais ba ndeko na bana ko sambela te na longo na baboti na papa mama na depuis 1977 na longo na boko na bango na epa na ko nanga mtaboko linga vraiment ya ki vi moko pona ko yeba ngo ya vraiment compliqué na muto oyo azokola na mukili oyo pourquoi on l'a tout comme lelo donc on a rappelé pour sembler que moko comme la masangana mingi vraiment comme qui attend moko ce que ko sambela neti otuki bango le lenge ke ba boyi mais il y a qui là vraiment difficile pour na kobima donc il faut ça le fort ya yo moko po ba ko lokelo ya nzambe pe ko lokelo ya vie ya yo moko attaquer moi en balle. Donc passer l'étape qui est vraiment difficile vers les années 80. Dans le groupe, on a banni on sanga, banni on cigarette, mais aux autres moments aux autres la famille, aux autres la question na côté de la vie on a, ça est vraiment difficile parce que papa maman baza na la société, na vivre pas ya noko, ndeko ya maman. Ce bien na la vie on a, au banni au sala et aux autres vraiment difficile na futur nanga. Vraiment obligé, il faut se centraliser vie na ngai na façon moko boye. Dieu merci écoute maké ba vie ba loyenge wana ya kobela ba masanga ya kokende passer par là et ça là qui n'a vraiment na kati ba vie wana te. Atanda mobutaki ata mokete. Ata mokete ata cigarette te baninga bazali to kolia ensemble ba témoigner bazali. Le lenge moko o diamba o boye ezali kaka biloko de bale o to ba ke ezala kananga. Ya ki kamuneti muziki ya koyemba ya kobini zalaki na mapi makambo ya basi wana ya kimakasi fongola nde baninga babarete soki omoni mwana bala ko la boyi masanga boyi cigarette seka makambo mingi ya makambo ya basi na makambo basi to makasi parce que groupe taki nango soki bozolinga neti fille moko bozo déranger asa moi kitoko bien moi petit faut ba ko benganga
pour qu'il convaincre le fier parce que à part Makasi un solenge ya koloba un sofiana alors en français ben ni so ba so ba koloba français ba yebi amote faut ba ya ba benga parce que to ki na moi muto bela kosala malunga pour na koloba bana mususu na mama wana et puis aspect physique qui peut moins bien na ba ninga mususu de manière que ça ba point mo ezala que ce qui bosser moi na moi c'est vraiment pour okoya ou bien pour boya qui moins difficile na ba vie on continue ba vie wana vers les années 83 84 donc on a tant mouvement mon pépé ou ba groupe de plaire bandaka et ko koya donc ko justement na babala na biso awara pa tozali na yangambi ya ko koya ba mouvement na ya ba groupe de prière nde ya ko sala été groupe moko ya ko kala ngai plus précisément na invité les ressources vivants bien sur azali na bomone sur akufi frère Mwanzana Mokoto 53 ayako kota na vena bisoko luka ba jeune côté ba jeune nde ayako tana na ngai akutana na to solo linga bo nakoya to ibandi ni to saraka ba misoso ko comme pasteur ba misoso comme ça mbela yo jeune ko roma kama wana tenet ka ba aventure na poko na mo na kepe ko na Mokoto il est entre Chabagamela na koma kuna to kota to prier na frère Mwanzana to mo ba jeune belé abina ngai que nous avons mission il faut que ba ko évangéliser mboka oyo to ba plus précisément ana ngiringira ko to ba ndiko bima wana ba l'église de réveil zate ka ba groupe de prière dimanche au église au Sambelaka so za catholique protestant qui ba église au Sambelaka ba lundi ba jour la semaine net okutanaka à partir wana de ko sa l'équipe moko neti ba missionnaire terminé ba missionnaire neti évangéliste ya koteyaka ni ba gagner d'âme ndeto ni kotambulaka koteyaka na commune de Ngirinir à l'époque la zone Ngirinir à tokota la veni Simba après na Simba to na Simba 4 et puis toki na Simba 17 elle pas ya papa na biso papa mate na Simba 4 na Simba tunoso bayebi o bayebi ba sayirwana babi pa ya mete abana ko bana kusala muziki naye bana yimsala kuna et pas tokutana pina nande bona biso marisa satika biso papa wili konda tokuwala baba zaida bayaya à partir wana tuzo ne belanya ko iba kusambela ba groupe de prière ngani yako luma kuna toloke na ingende sa 78 kuna ya groupe de prière to bani musala kuna na yako pesa na kombo la pierre vivante kuna yakina kati ya communauté ya évangile international CI yaki siège yakina kati ka savo na banalia n'est pas été musala kola kino makasi kuna na ingene sa 78 na la pierre vivante kuna tokina bandeko belé le ba komba sala nzambe menene ndakisa pasteur Théo Mpelo tozalina bango kuna bali bayaya na basusu bapanzani basusu na mikila poto musu bazana Afrique n'est pas mouvement et il y a au fur et à mesure de nos encadrements, il y a un fermissement, il y a comme disciple, il y a comme l'équipe il y a équipier. En ce moment, il y a une équipier, il y a une équipe qui va gagner d'âme, titre qui évolue bon. Na ba vie na comme tel penza oya ba loyenge et côté qui penza makate parce que donc d'abord na ko banga le link to no kolela ba vie famille. Na évolution na ndé ko continuer na ko lenga moke tangona ba vision ya ba groupe de prière et ba ko changer et ba ko communauté d'église ba ndiki ba ndiko so ba kiona ko tsema moi des ordres biso pe ya ko panzana ba so ba kena kimbangu ba sala pépinière ba so ba kena banda ale biso ko to ko maneti na katikati ko kena wapi parce que to ba to moko to banda et le comment le to ba divergence wana baso la kenda kuna biso tukela na katikati à partir wana to ko lemba muke ko lemba wana yo sa to kufana na kufana quelque temps après to zo no sala elle moko ki na kimbangu elle moko kena bana parce que to ki bato moko maintenant to ko obligé photo ke sika moko oya kozala pour ta to sa la nzambe na mamana sika moko ya ko sika moko wana ngapena ko bima ya ko kena ngai libanda mboka ni bana mwa petu kama maboko te kuna to continuer every malgré ay panzana kama kuna libanda to contre every nde kuna paka osala misala nyosto ti e ko malole lo lenge le sei ezali
Donc, voilà un peu témoignage, un peu de témoigner sur vie nanga, n'est pas couple qui n'a niveau il y a vie chrétienne. Mais base nanga comme tel n'est tout autre à l'église, parce que l'église catholique, parce que protestant, parce que ngai na une église qui m'amouste. Nali base l'église qui m'amouste. L'église qui m'amouste oyo, le plus comme des côtés mais on a une église moko et qui m'amouste. Donc voilà un peu image nanga concernant la vie chrétienne. Alors, nous autres, nous avons dit qu'il faut y avoir origine, nous avons découvert que nous avons un vert blanc, nous avons mais si vous avez des points qui m'ont au commun aussi, comme nous sommes est-ce que vous avez un peu ou bien vous avez bien bon, ça bien imité. Bien imité, tu sur le lac. Tout ça en contexte, tout sur le lac très bien. Bien imité parce qu'il y a des fois, au bazar, on a tiré le coup dans notre donc, ce qu'ils ont dit bien, papa, il s'agit comme la main à Kamba, il faut la main à Kamba. Il s'agit qu'on parle, qu'on souffle, qu'on ça et la Kamba parce que vous avez bien imité. Et c'est le rôle de l'Angaï, n'a pas marqué tous les amis bien en Est-ce que les déconnus, au lieu de la commune de réveil, au bazar catholique, est-ce que la commune catholique pour l'intervention? Mais il répond des gars, ok, il y a une question de tout le monde. 2 ans de et ça, le lingue, maï en kamba, ezali maï. Ezali maï, foigne sur le temps à la moto. Tant on dit que maï en kamba, son améliore la biki, il y a une question, on a tout pas maté, parce que c'est un peu assemble à l'église des réveils. A uti kobota mwana bota mina fièvre, ba yele maï en kamba, pakola mwana sukola po bika. A bossa ni que l'église des réveils, avec ba pasteur na azuma ibana, a sukola mwana pango. Il y a un répondre yo, foigne à moto, takati na moto. Et ça, il y a le bazar de l'église de réveil, tout le temps, il y a part de chasse à tout le monde. À ce côté, il y a des spécialistes qui sont malades, qui ne passent pas. À bien, à Dieu, à continuer à faire des choses, mais avec l'église de réveil. Dans le Bible, il y a un kamba, le conseil ou pas, il y a une conviction qui est bambouiste. Dans le monde qui est bambouiste, il y a un kamba, il y a une importance. Dans le monde de l'église de réveil, il y a un kamba, il y a une maille. Mais dans le monde qui est bambouiste, il fallait un kamba. Na monde catholique babi valeur à maï babora wana na monde protestant babi valeur pour de tabatia bana na niveau baptême chaque église chaque ndako bazana lo bateli milanga to bote chaque ndako lo bateme mais lo banzambe lo bi maï te mafuta te ni te kana kombo na Yesu tabiki kasi ya to lo bi la bino wana ya lingai na yo to découvrir mo le ke ko de kombo Yesu masia mais na banda mosusu kombo so ba kombo Yesu masia mais ana singa. Et bien, dans le combat sur Massia, mais bien qu'il faut qu'il nous sache sur la place boy. Maintenant, combat sur Massia. On a besoin sur grâce de découvrir combat sur Massia, dire dans détail. Donc comprendre que le qu'on a été singaté, chenetité, car combat sur Massia de Robi Samanayo. Et ça grâce de côté là. Voilà, moi tout dans soin là, tout na tous on a moins que entre nous. Tout na tato qui t'attend mon. Est-ce que papa Guy, grâce à nous avec la bonne et tout na kabasi. So baninga bakokto kende osimba ta mwa lititi mo te pe singa mo te be lo monta na lo lemu te po so ki okei mbala mo mission accomplie. Heureusement depuis ma naissance tilelo na bible depuis ma naissance tilelo na yebite ki bébé nanga un seul maman me manga quelque part na ba dit depuis na ko na connaissance que le moto tilelo na yebinda ko mo le. On a dit c'est mo pe banda ko renier ma place. Justement oh azwe ki sa barana ki sa basi. Ce que Catalio a évoqué, justement, ma réponse est très claire. Heureusement, depuis que nous avons connaissance de monde, nous avons une stratégie. Ni ya bale, ni ya musique, ni ya basse. Nous personne qui ça. Tant dans la musique, nous avons un concert, il faut filmer mon kédiam pour encourager le podium. Il faut ça. Diamba na zaki moko diamba na zaki basoka so ibani ba kiba meli diamba ba ko courage mona na zo na 4 basoka na tena mnoko ne na so na utafu na basoka na so ko yimba na basoka na mnoko diamba muso yaki na yaki ke ne te wana tona concert lobby lelo nango na zo mungu na tena mnoko pour faire na yi mungu ata ba muso ba ki kuna mero na kuna sala ba sala bongai na mo stratégie wana au croire en parce que peut-être que le gens monde on a témoin ngana leki na monde to yebi donc tu bon notre monde bien atol neto te ya kabuto ça ba intercession et qu'il a mort ça que son le monde bien
coca ya malili te. So meli coca malili avant conserver, coca malili avant mateya au BBC voix. Papa qui toque malema na tout na mutuna mususu. Ba obstacle nini bokutana parce que l'autre zoka li ezali milier moko donc so ko kite kama bisaka kende. Mais bino boy kolonga monde ti bo évangéliser boy ko kolonga ngingi le lope ota mozo ke l'église comme partout. C'est que la bino bien obstacle ni bokutana kinamo. Otulinga de mutuna na katine. C'est que na obstacle. C'est que le Seigneur bolingo. Secret liboso bangunza banani bamusi bakuja ngingi secret liboso ya bolingo toki na entre biso na biso mukoloso na webisa so kitengo za na ko teka siko to ko bosa na pe to za ba imema kompe to kunga su na robina cadre bolingo biso tanto to zo bana musala oyo tanto bino ne bekle de réveil ba groupe de prière to za bolingo mamelise au corps na hotelelo na mona monte na bibli de réveil le na mona monte mama les autres na makala ngana sala ngiringira basi be téléphone za na monte mona moi makasi na diki na kote na sere lisete mona bandi makolo tipa na binu ba para na yo ba ki jeune fille ni kaso ko luke ba ide wana mabeza la na biso pete et puis ba parente na ko zo na ki no ba sere lisete c'est ketika mama yemo moto bali makolo banda makala ti mama yo makolo mona frère gi nzala la sera place mona kitambo et mo zona to ki mona to bande pe ngiri ti kitambo makolo do boli to boli moko vraiment pour la royer bango le ya ma passe obstacle c'est que belé non autour là-bas parmi les 24 zones il y a Kinshasa il y a banganga mingi banani o babima quelque chose bangunja banani awa kana ngingi le beso total pe évangile pe belé ba l'église belé from na ngingi alors ba obstacle chose facilité jeune oti na monde moko misiki monde moko ino oto ba basi bo ba mono ko sambela ya liboso 1 kochola na balabala ba chola yo talako toi parce que suki 2 mama buto bandaki ya buto bandaki ba mesa buto bandaki plus précisément na avenue na biso na yangambi toki na ndeko moko awa na buto nyonso tu ya kenda mona kende na Birmanie azoko évoquer mona kena source azokanga ba gène dazo sa marche de Birmanie azokanga ba gène boko évoluer te ni na classe aux diplôme te bana basi boko bana te bino bolali na bino bolali yetongo etani pana ngai heureusement pana ye malheureusement tant que bandi musala oyo to musene ba titre qui pasteur qui évangéliste te dini te kala to ba frère kala wana ali nzabe pe na fonzo mo miso mike ya oyeba ba kuzo ba nizela barabara na barabara na biso yeki ba pango se ki ba pango impossible yeki ba pango moneto neti ba cimetière ko tuteke neti ba centre de communication na bango ce que ça dit bon pour à se communiquer allez tant que bana musala oyo na bande mo suspecté ko de biso ko mande nini ce on ba la muki biso to la muki ce qui a bien mon ya bien ça ba tourner na tenga pa na so la boye le système ya Eli ka ba prophète de ba zo be na do boye allez bande ko so ko ça mais ba zo bamba na so ko meka biso do ameka biso makuta na pe na oya biso bozo bango d'une manière à bonne assurance mon le logo kati na bino donc ne kona neto so na ngana bwana sama bele ana sama bele avant pas kufa kima na te Brazzaville so so yemo ya koloba ayemo alobi na mito ana sama bele mapango so na mama oya to na mission to na biso caméra mapango so to ko barobate pe ko pesa ki to tele ba ndo so fa mapango wana mais mapango so to ko to sa ba défense mapango wana o to mona ba nia ba obeta ba porte mapango nia wazobeta porte akomi muto obeta porte mpona nini bosa la défense muto fondate parce que ba formule la prière ba ndo so ba kima mboko ba kimia ngora pona nini ke to mutia ba misapi boyi ba kombo ezali et peut-être après mission ko pesa ba kombo oza le kaka informé na ba mapango mususu de qui vraiment bituma moko qui vraiment ya passe même le pango vous allez awa babundi sabe biso malheureusement pour na biso qui na le pango peut récupérer avec plus ou moins 4 à 3 ba comment pour ça na biso
les autres bakina basu bakima na bango ba côté musu bakima le pango tozali déjà qui parmi ba site na bango ya mabe ya makasi déjà qui ba tout musu to ki abonzambe te na moment wana mais peut être banité c'est qu'on a ba parmi batu nyonso bozala na bango bosaka groupe wana bozosambela o bozoki initiative yana malamu po te ngingi ezala sauver bango surtout baza en vie bango surtout baza basala nzambe ou bien bamisusu balemba parce que kobundisa diable faut zala kokemba. Ok, pour nous répondre à notre mois passé, parce que tu penses à mingi, mais quelques minutes sur tout le monde, on a continué ensemble là. Malheureusement, on a couché, on a fait des mal à Bamou Bazali. Nous avons pas par exemple, Awa, Serre Kenge, malheureusement, en société, a couché déjà, qui moi c'est à faire ma bidi, et faire ma bidité, faire. Na bossa comment on a fait un bar et sur les ça bien même on bar moi ça va pas déjà frère intime to côté na mola malheureusement à la nzambe mingi na ba obande ko basali initiative yote mais en général pas ça le commun lelo organiser et lo ko bosara que to bo de la pona ngiringiri par exemple de bato loba mais faut parce que yo tant que bo la pona ngiringiri maladie nini et puis malade oui bandile wapi. C'est ça le problème. Il faut que tu aies la source de l'écran avant tout ça. Maman les gens on a pota et poli. Ah, pota malise pour les gens alcool de la pota c'est le route. Pour est bon. Faut la sur la. Au comment on a passé au relais, faut la sur la pota le misama kila. Ande la pota kiss. Bande wazo initiative faut pas le casser ko yo ba yeba. Pota zawapi. Et puis pota on peut comme bongo. Et comme bongo pour nani. Peut-être. C'est parce que la bien bien que ngiri elle est comme moke. Mais na moke na mwana comme ça ni so bimisa mo boye. Bogangi ngiri oyo. Ba misa moki baloba ke abeta moto na zambira mbili ka kwa ngiri oyo. Ngiri oyo c'est plutôt côté profondeur makambe belé. C'est ko ba pour obilo on prier. Et pour ba stopper monter. Si quelqu'un te dit au restopper mon lit monini parce que les mots c'est belé il y a maïzali il y a zambé c'est jusqu'au où il va prier faut to yeba base nini auto le biso le kaka nini auto monaka to sulila wapi et ça bien même abete to sulila wapi après to bandit musala wapi bino ozula wapi pour to kende surtout choix ka peut-être que choix la place bobino non faut besoin de la place c'est ça et na mo malamu on a posé les cambouana. Dernièrement, quand on a maman après ça, on a besoin de prier dans un gambi. Qui vous ça là, délivrance à balabala. Maman, tu seras là, maman. À tout le monde, on a fait sa témoignage sur Yangambi pour le pango. Tu seras là, madame. Ils ont fait l'élément de base, c'est ça que la prière à la délivrance à Yangambi est contre la carte. Parce que moi, éclaircissement, mon cœur est là. Parce que les autres, tu le dis que les alliés, ils ont s'épanouir. Mais malgré bisiko mabe zani bisiko pe grâce à nzambe zali. Il y a autre bien c'était parce que n'angiri on ça la prière c'est bon. N'angiri l'église ma casa pe zali awa. Pasteur Kousma zali awa. Pasteur Mwanza zali awa. Pasteur Libambo asala awa. Et cause la malade mais pourquoi Libambo qui m'a ngiri par exemple? Pourquoi pasteur Mwanza qui m'a mouvement qui m'a mouvement par exemple? Justement, il faut qu'ils soient comme là. Pasteur, pourquoi qui m'a guéri? Pasteur, pourquoi? Non, pasteur, il va vivre à Koufate. Pasteur, il va vivre à Koufate. Voilà, tout ce qui est malin. Tout ce qui est malin, maman est miazali, malgré pasteur continue dans la porte, maman est miazali. Mais il y a eko ya ezaki kasabu ba ekingi. Si ba ngiri ba kopata ngiri, le pango ya mutu. Ba sombi, ba yebi oba mona. Ba roloba. Tito ba boto yebi et pas ni ba place ni ba rosimbela, oba rotakile po ba sele ke mana, ba koyi ba hotelemela. Ce qui m'a bien zalaki. Est-ce que ba bien tawa to ba ki batika nini? C'est ma sini batika. Nyoka bota rara nyoka.
Donc, autres zones, plus précisément, mais ils appellent la commune, on peut l'andi, ils appellent la macaron, ils appellent la bamboka, la quartier, c'est même les attention, nyoka botara nyoka, nganda botara ngando, bato so bakimaka, so bakufa, so bakimaka na mipepe so pesa, so babota bana bazali. Peut-être pour nous passer à l'église, peut-être pour nous passer pasteur. Bakotipe nde bakotipe bien sûr que nde bakotipe pour basa les panneaux à commun bébé pour les trucs commis au lieu pour maman ils ont avancé pour reculer, c'est ça. Voilà, tout comme vraiment presque na suka liloba suka au compris maloba surtout au sangisango par rapport à vie na yonde to bandaki na témoignage na to ke ko citer na bisiko yo vandelaki maloba suka liloba suka za boye que bandeko o balelo bazokota na mosala oyo bazwa mosala oyo net business te parce que soki oyena na bit moko lucratif okoéchoué et puis mona po okufi otikeli biso parce que tomona toyebi te zwa mosala oyo neti héritage moko papa na apesi yo mpona eve ya vie na yo soki ekufi famille ekufi. Donc, je suis en train de thème qui est bon, surtout les génération, cette génération est bon. Donc, malgré les circonstances, les gens sans quoi concernant les gens qui ont courage de continuer parce que les gens ventiler comme les excuses na terre. Au moment de la torche, on a bloqué le natif, comme le belé, le choc, comme on se comme il y a un aussi. Na carte qu'on est le na ba robot to bando critiquer l'autre comme lata ba croire to na ba démarche changer démarche na nzete démarche changer mais na fond le kozana monter fond nous on est mutu na fond le kozana monter ba be parmi ba o la bina yo wana ba nio kana ba wana ba pousse ni pembeni na yo croire que ba ça musala ya papa nzo le lote. Voilà, bazosanga singuna numéro na pesimba mbango msoba tumso ozali tuna na auto lobeli ate parce que c'est comme que kitoko minute kune comme aussi la pesi numéro na. Numéro na na pesi le numéro ya awa na ya mola. Ya awa zali 084 300 300 54 59 59 ya ngole zali 00244 946 56 99 05. Voilà. Donc, comme on a souka en général, mbote presque à la communauté comme il y a où est ça? Mbote na bana nzambe nyonso to mokili mobimba. Ne ba ko distinguer pour le lot comme la confusion. Bato nzambe na bana nzambe. Na préciser que mbote na bana nzambe nyonso mokili mobimba. Tozala uni. Tout le monde a musala oyo ta ekomi pembeni to sepela ndenge ekomi pembeni munguna pe atepe armée na ye bakiti po babunda po ba réussir pe mission na bango biso pe tozala bomoko po salanga ngolo nabika mwana yo mokili kotatula makambo yo kosalela ngai yo www.étoilediciel.tv, la chaîne des révélations et des délivrances.